ndeko dene nsafa lobaka je pense que yebeza analyste politique de dene nsafa lobaka et un juriste mon côté professeur mon côté bango so baza corrompu. Non nazo pe ça y est c'est son point de vue. Kana nous c'est OK basa eli lumumba film mo ya buzoba lumba kufa pona mwasi. Donc ba tu nyonso ebe lumba kufa pona mwasi. Mais église a investir à tâte. Et il faut travailler. Je suis heureux de vous savoir que vous êtes nombreux scotchés sur www.botestv.com avec votre émission Beau Dialogue. Balobi est périodiste à le moment de Noël tant tout le monde a kala mais en obéra mandé fait quoi donc Beau Dialogue les gens pour nous faire nos recherches biso to simba partout au métier au kangami parce que tout na biso ils allaient toujours mystique peut ba sujet na biso ils allaient différent que les autres parce que nous c'est un site différent et aujourd'hui si vous voulez constater c'est nulle part ailleurs hein non y a mis pena moko ya ba bon j'aime pas dire grand coiffeur grand na mika moko ya ba ancien ya ba coiffeur ya bandalungwa na kombo ya Alain Mwaka abi tetia mabemo na banda toujours le bela kaka makambo itali valorisation ya souki en Angola en Europe partout dans le monde tout le monde a que mutsoa coiffeur au sentir vraiment que azap na bozui azap na ba moyen ndenge ba vie mususu baya basala ba pib ba bonga na musala wana mais na kini to comprendre que ce que za ko lokatoni nde yango to ko swana ale moi parce que azap na kanda mabe na présenter OK c'est bon on présenter bonjour Botest TV c'est présenté dans la caméra ya le chief de Nibwene ozanani osala kanini pourquoi za na kanda bon c'est bien moi Alain Mwaka. Je réponds à Alain Mwaka, Jiwan. Je suis coiffeur professionnel depuis 94 dans 4 salons de coiffure. Non, combien 94 dans 4 salons de coiffure. Ah ouais. 94 dans 4 salons de coiffure. Donc avant déjà de avoir coiffeur depuis 88. Mais bon, quand je suis depuis 88. Bon, classe, 94. Après diplôme d'étendre. Oui, au côté d'un salon de coiffure pour l'entour du parcours. Pour ça qu'on a pratiqué dans le salon. Oui, je comprends. 94, 4 ans, 4 ans, aucune différence salon, non? Au travail, ici qui est belé. Donc, de 94, il y a travaillé dans le salon. Belé, il y a des bandes d'amboka. Il y a des bandes d'amboka, de la culture moussous. Donc, quand tu peux battre moussous, on va bien à Kovo Chiscop. On va bien à Kovo Chiscop, on va bien à jamais bon. Ça, le Chiscop, on va comprendre les tédors. Quand on va culture est belé, donc on a dit dans la place belé. Depuis 94, on a 4 salons de coiffure. Il est là en 2018. Nous avons 4 salons. Je vois vraiment que vous appelez le doyen dans 4 Yamakambo Hall. Si vous avant de vous appeler dans Mozindo, parce qu'il y a un beau dialogue de côté trop dans Mozindo. Est-ce que vous pouvez savoir entre différences il y a coiffure et l'élo ou soit le fonctionnement il y a Moussala Nabino il y a Kala pour les doyen depuis 88. Doyen il y a Newana na l'élo. Est-ce que la différence c'est ça? La différence c'est ma casse. Il faut minimiser la coiffure ma casse. Sans coiffure, va me soulever ma vilain. Sans coiffure, donc il faut tout avoir vilain. Il faut tout l'engager, y compris l'engager. Donc sans coiffure, tout avoir vilain. Mais les lots va vraiment minimiser le salon de coiffure. Vraiment minimiser même coût. Pour me taper ça bon à bien, me taper ma passe, pas ça bon à bien. Donc les lots, ma coiffure, les lots en tout cas, je regrette pour la bango. Parce que mais biso to bunda na ba média. On a obunisa coiffure raison attendenge biso to bandaka. Biso bandaka kala coiffure ezalaki vraiment wakati mtu suki ya pusi mongo donc wakati mtu suki bobusi pour $20 aussi pour $10 aussi pour $5 donc lelo et comment passe ngala ili netivé na ngama vakala ebi vewana anokata bugina presque chaque semaine mais lelo comment pas kata suki tamza ko attendre 1 mois comme 3 semaines akati ne suki tavai na mais tant ngala salon salon comme la mbo muke mais ba besoin un peu muke mais sérieux on ezalaka Souki, pour le cas de Souki, chaque semaine, deux fois par semaine, 3 jours après. Mais bah, au foot à Mongo, dans le salon de coiffure, c'était $5. Mais les lots pour me taper sur 8000 francs, c'est grave.
c'est grave de coiffure pena et baby ya Belgique donc lelo mutu mzo ya ko tukso pe mutema parce que bon na ka mutema pas so muta a minimiser musala nga pesa musala nga nge matanga ba avion ça la coupe mususte mais elo comment excusez elo comment on a comprendre le que ba o ba lelo c'est vraiment aux désolé pour na bango tandis que yo pour na ba collaborateur na yo awa est-ce que pourquoi vous allez désolé na ba quoi faire à lelo c'est par rapport à la gestion ou c'est par rapport à un pia kabaye na moment où un pia keza ou bien aux désolé nani par rapport à entrée entrée zo kota lelo na entrée biso na yo kota biso le kota la journée moko na biso so kati ngale so na kati 10 têtes na $70 na poche kati 10 têtes ouais nga moko na ba $70-80 par jour mais lelo c'est impossible. Attends, tu as dit 20 têtes, tu as dit 50 têtes, tu as comme $50. Donc là, je comprends, aux gens désolé par rapport que bon, bah écoute, il y a un moni bon test, il y a un moni biso to otika bete, to ko bunda, musala fait son ata moi le terme qui est-ce que to bandango lelo to bandango to bunda ka re simba na ko kwa fe simba nga ya ko kwa fa so congolais de quoi faire, ils ont entendu la chasse donc continuer au bunda pour yango simba un jour ils ont attendu mon qui attend comme sur ta likolo makasi te mais ils ont attendu mon qui parce que remarquer bateau ba bomi ba coiffure ils ont non coiffé pour la limite ne dit yaoui blaise yaoui sur le là c'est salon ya go chango na faut prier a go chango jamais la faut pas à coiffeur professionnel aïe au kata suki a bangelo non il faut faire la part des choses coiffeur professionnel parce que le matériel et c'est félicitations parce que vous avez un salon là moderne mais le matériel sophistiqué na mona ngote mais tant au bengue professionnel na bengue professionnel par rapport à ça professionnel ça ra yango ka ba msubali aye ero ko bale so bengue mtona professionnel veut dire na tonga ki entraînement na pourquoi sous aucun so entraînement match de professionnel yango kaka par wana ça su ko juste ba msubali ayaka boye akenda neta mso sala ne ki msala mombe ki maçonnerie ne côté mombe na putain bakanga 17h 18h ay kota na salon a junete professionnel a junete là te mabika tika na kitsa voilà professionnel ouais est-ce que de l'ascension allez moi ka ba le que yo zape mabo travailler na ba différents salons mais ba bi posa rankinia au moniteur to bo mona akatanga pesu ki à l'époque j'étais à l'âge de non na lo baté pour âge na ngodi bon c'est là on calcule moni mukaza on c'est là on calcule pour rien babi yo posa rankinia fort vous avez moïb il faut dans le monde il y a coiffure au commission le rôle à wenge le rôle on a banda donc au chipé on a G5 aujourd'hui avec vos frères bate belé ba vie abane di Charlie matu kondelo wana grande sœur na abane otika na G5 mais le comment penda ko na vie na ngaji c'est le comment ko problème na bango comment te ko ça rankine alors ozo prôner musalango et ba valoriser yam tandis que yo rankine na regrette pas bien rankine o bien mutema na yo kaki o bien moyibi na yiba nani kasi muto ayiba ko vana na boye ba ba olega na ba tala c'est ba okanga ke ngana benyo mobiti na benyo rankine te na rankine te moni muto ali ma rythme ya wenge na monde ya coiffure ya wenge te coiffeur fa da propre ngana yebe ba coiffeur na ba yibi ba coiffeur to sanga ba collaborateur na ba yibi na linga fa da propre esa bango suki ko vanda mo ka pa ba do coiffeur ya mo ba suki zo mo na suki so ba si ko ta suki faut komba ngali ngale propriété de faut to za propre salon de coiffure biso à l'époque tu dois dans salon belegete les ala to mos dam zusu samedi oui na belegete wala to ala wala to na to ko li to ta ba costume na cravate na chaussure vraiment d'être na fête de mariage to na tinga to coiffer dans socialité ko faire dans so ma pécaté to simba ba danzoto biso msala biso ta ko simba mdanzoto bitango simba so ko na sura Thomson so ko na sura salite ako salite comment te ke balasima bitana salite to bitango nongwe mbasura to pousse na ratipe mena mutu ta obungisa moustache solo na ozoka musolo nzoto na ozoka so na sointe monte au kimsa clientèle yango ko la propre to ko sugola tango na poko so na ozonga ndako na laver na ti mo all star na ya propre mo pantalon zanga na uti na oyo na mo chemise yango nde kaka kiwenge na mo na bandal de kiwenge pe na boya mo te pe mabete eza pe mabete yango memi na mona coiffure eza pe mabete bon bandal bon basalon nyonso ya bandel ezalaka système propre à part kaba oyo bato bauti badeleve ata coiffeur ta yosala salon na kati ya bandel mpo bayoki kuna nde place eproprilisaka bato
ya bangi bango mpe babima mais nzoka rien na début ya émission na biso lobi que oza coiffeur moko boye pour moi je peux utiliser les concepts les mots ou exceptionnel mpona bakongo babakimaki kaka donc mise à part c'est-à-dire tu as fait un parcours où eza chouette na monde ya coiffure sikoyo nini odécouvra libanda alors nini omemi awa na Congo na monde ya coiffure temoni ngai nde na boye nazoki kaka na mbongo ya coiffure c'est to kata na bamontant bien ebeti mwa tour ya deux fois pam namafa nake babi babi ase bacour mpe nake nasala 4 mois na mboka mongo nazongi ntango nazozonga deuxième tour nake nakoti bacour tokola kokata me mundele mo lelo moto akoyekola kokata suki mundele suki nekwe ebele milai bo abi suki esila tu te kata ye suki totala mosusu te batiaka mai ozwi mai te suki okata mundele suki to kokata basuki osali motu loye babengaka wave mosusu balia alingaka mwa suki na etikala mwa penke bo ebele awa osala oki komona bimisi wave doyebi komona te do obeti mwa wave moto atikaka suki abi bo lelo mariage na ngai sala ngai lorsque tokata kaka mpe susaki non ezala babiloko tosalaka babiloko tu nayekola na afrique d'ici comprendre eza ma exception pour la G5 vous avez de bonnes relations parce que ebele bayebi bino na bapoto bino mpena bacoiffeur akala na banda malheureusement G5 ekufa malheureusement salon on amona yango mais G5 G5 ekozala ma makelele te yongo na biso wana nga naza moto oyo fondateur ya G5 ezalaka mpe na ngai G5 wana via na ngai fondateur c'est moi mpona ozala fondateur ya G5 fozala mwa bandali oyo tu batike baa babandali te ngani mwa bandali kaka moko te kaka ngai mona ezali mwa te bandali nde commune kaka ti bandali nde nini muni oyo eza complexe ngamona bato ya commune mosusu so babi moto akumisi commune na ye mpe akumisa Kimbantseke mpe akumisa Bakasavubu mpe akumisa Bumbu na bino mtulizo la mwana bumbu ma ko koloba misa ba teke na mwana bumbu esa ni za commune esa na komisi banana nenga mabeka bila eza banda ngana na masa na honorable Guillaume Kulunga mwana Kimbantseke on sa pa mama minene esa ya kumisa ngo ngana boite akumisa commune na ye esa kwa biso kumisa ba banda na biso comment ça te ma passe tu sais on passe ngo mama midembika opandi G5 ndenge winge panza te bon comprendre ko eke za mama kelele na panda G5 te G5 tant fondateur a voyagé à Afrique d'ici tant na yela kuti G5 na yoluka G5 place na tika ki yango na ekuta ngo zate buna luki na ekuta salon ba meme kuna mama kele na makelele kuna kote moni le bambe okita na save bay fara na maikile na mbisi mami watamda laissez-moi préciser ça na c'est non omoni maramususu mamususu ngana sa réunion na sa émission na pour la G5 ça émission on a allé moi ka G1 donc salon G1 de to lobe mingi donc tant mon ngai pour nous G5 on appelle ça kombo wana lelo na kangia parce que comment nga ole satan na pour la G5 il a fallu oyambi faire otune mamba parler belé il donc oyambi donc ça va na G1 je pense que G1 et ça la précision peut bien on est dans salon et qui n'a pas parmi biloko nyonso tu wana eza ngai biloko tu mbongo garanti mambu tutu ya biso oyo yanga okomprendre te yongo olingi olobisanga minga nga aloba boye te nanga nasinga koma na niveau tozolobela G1 so oyepa na nga fo yaka mpo olobela G1 c'est-à-dire le moment suki kaka nga mona alingi ezala mpe bongo ya po alemwaka mpe coiffeur na biso ya famille mpe akwafa ngai mpe wana se wana na age na oloba te mpo Monique Mukazi nangi nanga na 12 ans te le big manager adopa jusqu'au omoni la chose au sali c'est encourageant on peut aussi vous encourager parce que lelo comme on a la star les 7 patrons les 7 patrons là ba question anga ba réponse là les logo ma wenge faire pas ça là ya G1 on ba G1 te faire ça là orchestre na fallait ça là so banga no ka G5 te fallait la faire ba ça là les 7 patrons là logo on dit là star ndenge za là qu'est-ce qui a fait qu'on fait ça exemple ba jana na vient ngai voloko jina il faut ba jina banani ba dido yongo nanga pe na yiki na kati comprendre donc au moins siko oyo ezali G1 oyo yangai les 7 patrons les 50 au sala
elongo ya communauté bana 50 ans o évoluer mon ko bana otikela bango nga ko d'ailleurs le loger prince moi katikela na salon o ba vena ye ba yawi ba alors vous êtes responsable oh père de 2 enfants prince moi kana kasi moi ka au moins na ta bona maboko bila ba comment obina mona ba coiffeur te ba se comporter alors la ba ministère boyo bina ki banda les côtés na makile na ki banda te ndo provoquer ngayo so obana oyambanga na émission pour le bela G1 yo bana le bela mambuya mais tout ça ya la salon G1 mais écoutez ne faut pas tomber ça na débit à histoire débit na na bana salon comme na ngwa les caponos comprendre deuxième salon na na salon Sheraton na pas la balle. Troisième salon, on a un salon il y avait Maranatha, Pasteur Chibin. Quatrième salon, on a un salon à Blaise Moudingumba. Cinquième salon, on a un s'il vous plaît. On a un salon Juan. Moi, Nano Batanto, que non, c'est faut encourager aux agents pour créer un salon là chouette, moderne. Ba matériel de totalité il faut ils l'appeler sophistiqué mais totalité la caméraman ata eza to encourager aussi koyo nambanga wana ale mwaka lelo peke papa no bazo sala awa j'aime pas dire bana ba collaborateur au bazana awa yeba ngo bejo musu ba ko se révolter contre eux mais ba ko retenir nini ya yo ya bien so ba se révolter pour regarder ça salon na obete ya maboko siko ba ko retenir nini ya yo dit papa mon kateti na yo boya bana kateti na tetite surtout ni bango ke vali na tetite so te aussi a tetite yonde obi nga o na émission na yo na émission na obo tenga malanga langa star est-ce nga na saka na langa star nga saka na G1 ba chef na nga ba alia ba collaborateur no ba retenir nini ba retenir un jour akangisa mbon na ça bango déjà so zo mbongo o comme ya muke oyo kangisaka bombaka un jour pour salir salon mususu salon na yopé et na bien so comment nkolo ko sangana ka to za expérience sangana te ola ngala star non faut ça la pile na ça va bien comprends ya solo oui yo reste na fona kanga bango 100 ans ba ko le kam super roya mzo ya ngabe tant dans za te prince ndako mikolo sala prince moi olubana bango wane comme héritage à faire héritage oh héritage ko bongo nga ça lo na ngai na oluba bona biso ba collaborateur oh comme zangata ya webi ayebi ke soki lelo na prince ndekolo salon ngata et c'est na kosi affaire héritage le bon église je na kosi yo de nakamo ouais merci beaucoup allez moi kanda no sikoyo opo no bengana na Juan eza concernant la dévalorisation ya prix c'est-à-dire les lots on a ba salon ba 1000 francs 500 francs et comme il peut éparpiller le mal au Congolais maintenant c'est quoi tant que mutu mususu ya créé allez à votre époque à ta pose à l'époque aller le 21e siècle ils allaient dire que salon ils allaient qui rare mais le lot est commis loko là ndenge ba chose invalide ndenge za la valoriser dans monde à Congo jusqu'on a propulsation débat propulser ça le comme partout par-ci par-là parce que et ça dépend bien pour faciliter à rappeler ba op bazangi pe comme bazo pe mosco yo kanda no ezawa omoni ba tozana ba ngana ba quartier ba nsusu solaka ba biso banakala banaka se nsusu za ba millions ba salon de coiffure ya omoni butu ba komina idée ça la sala ba kasi mbongo da belé à sala mais s'il vous plaît tant to coiffeur te ma créer ça yango longa bato eza mabe makasi omoni yo la biso pourquoi eza mabe non c'est justifié eza mabe parce que so sali salon de coiffure lelo wa coiffeur te so ba coiffeur pour coiffeur ba teti ba quoi ba musicien ba musicien surtout on a né ah ya oui teti a jeté de ce dans les coiffeurs de sa monnaie là on comprend so dans les coiffeurs de chance na coiffeur ya mo to benda na tu za kana ibo amona ba abi so ba ki fait à kwata na on comprend donc coiffeur dans voilà musicien coiffeur comme musicien so ko yebi na okata subité inutile au sala salon comme comme ça coiffeur va cause révolter ba samedi na va clé bando be mo mo be na phone mutumo zo ya mbazati na on se rappeler c'est moi tu vas na Milton Zone dans Londres Milton Zone to ça na salon ya Blaise dans son Blaise Moudingumba bonjour to ça na salon Blaise tellement là mon mabe wala coiffeur te
oyebi ke Blaise azalaki franchement te azalaki monoko mabe na sens ke ekolobi directeur mwana bote esi tolinga makambo te bon Blaise azalaki tellement na caractère mabe maloba azalaki maloba mabe monoko mabe wana sasoni ma monoko mabe kasi monoko mabe maloba mabe moko mosusu toyokani na Milton aza na salon Milton na Londres lelo epasala salon kaka ya mwi ya bamesure ope kaka afilmelaki ngango na talon ya mesure yango kaka ndenge mona ome na Londres donc Milton toyokani Milton lelo okenda te me okalikile te apesa ye moko ayetindela ngai photo donc yo osali na boule na ye na comprendre bon nasali na boule ya Milton nzenza mpona kokofanda kaka nalangalanga star te ti lelo nakaja ba 44 ezane na yango lelo okomprendre donc tokani tolobi lelo tolie boulot te samedi clientèle plein abandi kobenga allez ozab nani ozab bisobi lelo olela okomprendre alelaka akota mbongo te okomprendre mais nga lelo nde nawa boye bakofashele ngai nakolinga bafashele ngai te mpo nabondelaka bango nazala na bango bien nabondela bango nalingi basalelanga bongo te mponga mpe nakonyokola bango bongo te ndenge nga naonyokama wana mponga mona aza didomaine comprendre mais soki par exemple basali ndenge wana nakovanda depuis ntongo ti butu nakokata 50 te nakolemba te lisasali na milelaka ata mwa moke nakolemba te nakokatanga ata 50 te soki eya soki okanda na yo ya baprix to basalo ekomi propage partout koma kanda no eza bato oyo bekokitisa prix wana yo mbongo mokele eza banon coiffeur oyebi mpasi ya coiffure te oloba na bango nini bato nasa botikala bino bokanga no basalo wana tudi wana sa ye okapena yolinga loba ndeni loba na yo ozobayenga ndeni nazolobela banon coiffeur bacoiffeur nyonso tout on est ensemble tozaka togeda na bango tous les coiffeurs nyonso to ya babandala toza na biso bien tozaka bon terme bamabu nakotangela oto bakombo te nana poso sa bon promotion te kasi yomo tokasi nana problème te na bacoiffeur entre nous les coiffeurs on est bien nazobadie banon coiffeur oyo basali basalon nazaka contre bango moko azala na kona ya bango nyonso bayebi toyebani moko pasala na kona bayebi ke nazaka contre bango nde bosala basalon boza na droit osala salon de coiffure te okopane boza na droit osala salon de coiffure te salon de coiffure laissez le salon au coiffeur neti ya lokwa maison de couture soza couturier te lokwa masalanga artiste Jacques Botangazi soza couturier te otiki bakwede banani bajoli basala omoni teke esimba te mobiso ezo te lelo totongi na biso te lelo ngai alembi nango révolution na yo eza bien parce que au Congo on a besoin de gens comme vous omoni que ça ne va pas on se révolter est-ce que ekendaka jusqu'au bout est-ce que omonaka ministère ya culture et art votre association là et rôle nango eza nini donc toza na kokoafe naza conseiller national na kati ya kokoafe mais esa eloko mais tokenda tomona ti ministre ya culture alobela biso makambo alobela biso esengaka biso mo tokota biso mo bao toza na kati wana biso nde todomine bango na basalon ebele mpona todomine bango parce que eza lokola neti awa biere mo osongolo pakala awa bateka 1500 mais loba gene wana biere na te biere moko boye biere moko natangi koma biere te ngalingi oloba gene te agene nga bayango te nayebi prix nango te biere moko bateka yango awa bateka 1500 awa mais koto bateka yango nga namela yango na 2000 on comprend donc mutu amdache prix na ye oye aoki normal mais biso soki ebomeli biso nde boulot. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème au Congo? Congolais alingaka quantité que qualité. Ah mais yo monte na bas les na Salomon me songolo pagaleza quelque part baza na oui quoi faire na kati na biso bana ba tondeuse industrielle nga comment bien ngo tondeuse industrielle tondeuse na bouton efunga matin efunga matin soit kotika na prise de abali okete mongo ba sala ba 7 minutes à 6 okata suki mais ce que tala coiffure amu mais biso sala biso ko bongo te biso ko oyo pesi mbongo na opandi calme on bana to bana émission azokata po nyanga bimisa mutu wana très bien c'est bien yo mona ngi denga mo avant na bakata nani non je comprends hier j'étais avec le frère de Ningonde ce qui m'a éduqué c'était Convo au Kataki je me demandais mais je suis là je me demandais je suis où en Europe nabino là c'est aller moi kasalo jiwa yo mona particularité na ezaka ko ba musala pe osala na mutema pio musala kwa fi basala ngombango vite te ko so samuti to simba gilette ciseaux tondeuse nous sommes balés au salaire ré ozokisi mutu makasi ale mwaka basala ngo maleme mwana mfumokimbango mwana Amerika kala mengte na kimi
nangana chape mama Florence ba te wana père yaka mwana mfumu kimbangu ado mfumu wa Kongo mwana mfumu kimbangu aya kala minti na ki ningana loba pe mama Florence Bando maman d'honneur donc malheureusement bino ça salon mixte maman Florence Bando nangana loba pe mais ebele ba comme le playboy de Paris Papi Mukunda ko ya pe na ki assurance neni ne kozala ana salo est-ce qu'on peut trouver kaka excellence aux alaka ailleurs après aux alaka sora ya décité sora bon aza décité kitika na Mikael on a Chibang so na bandal so bi bandal Chibang utini bobona kita na Mikael utina Mikael au katika en face entre on écoute au premier avenue ka Nzobe na kwa Nzobe wana so talika mpanzi on na G1 comment on a Alain Mwaka G1 bino awa administration exacte numéro administration ya elite wana numéro de téléphone ya li plus de ça ya yo mo kaka za des numéros kangai na yawi pesa na oya salon ngana sengi na oya salon 080 vous êtes égoïste on me sanga pe ma panye mais chance kana bolo ba sona bolo te mais so kutani na elle periodiste à le moment 5 ans plus 243 89 75 00 679 Alain Mwaka na lobi opesa ya administration ya salon ya yo opesa après te voilà la pesa administration voilà pesa bonne no chakombo na yo secrétaire azaki secrétaire azali comme les J3 azati azati sur la minute azati après quoi faire te mais numéro ya secrétariat a o me cheko na pesa ya yo opesa na bi pesa ya salon que mutua yata akuti parce que le coup égoïste était non plus de 243 99 58 72 49 bandela po bato ba bien plus 243 99 58 72 49 combo ba kozwana le combo J3 tout le monde regarde J3 okay, Paris il y a bien à Paris parce que mon TV za la katangwa okutani penana Noël tanto elle periodiste dès le moment moi, à l'Institut Facteur des sciences de l'information et de la communication en sigle IFASIC. Si ça vous est-ce qu'on peut conclure? Na retourne au mutuna moko. Lelo, ce qui va jouer Alain Mwaka. Akende na France te. Pour ba Congolais pe bela ba coiffer ba na France. Akena Inde. Akata ba tuna style ya ba indien. Est-ce que est-ce que ya ba indien ba lo ba anglais? Na Inde ba lo ba anglais. I don't speak English. I speak English. I don't speak. Donc là déjà de tout se comprendre bien. Soit bien que tu scope na bien na kate. Soit bien que tu brush. Des brush na bien coiffe na kate. Soit English cat. Na bien coiffe na kate. Déjà trois coiffures oyo, trois combos là sur le bien na kate. Donc na bien anglais moi mukie. Na bien ba coiffure ya anglophone bien. Les lots sont qui monto sont mérité redevable pas na yo. Na monde a coiffure. Au pesa nani merci. Soit on peut ça merci vraiment à Jésus-Christ. Monte mukila. Alors Yesu ne mutaya à l'action de à la Ginette. Na ba l'action en cas de subité. Ba ça en cas de subité. Na vani na tongo boye. Petit frère na suki comme belé. Mais pour on va pas kata suki. Bu na mona ka vemo ba kata ka suki. Ala tinga. Bon tanga ta komba vio wana. Tanga komba vio wana. O a corriger o chaba point boye. Te viens na corriger nga te. Masa nga skonde. Masa nga ko corriger nga porter au correction. Te viens na porter nga correction te. Viens na mona ka kaka. Mais muto ko ayaka ko porter nga correction e ba suki avant nga na ko ignorer. Ko nga nete. Tanga comme na Freddy Dongo. Na bien que to bien que Freddy Dongo nduza ki. Maître ya Alain Mwaka, maître ya Alain Mwaka na pesi maître na yo. Maître ya Alain Mwaka. Ya keke na kadi tondo ba joueur à vite na. Grand frère na bango. Baba maître na na pesi bino mbote. Te ba maître te maître na ngai Freddy Dongo. Maître Freddy. Nduza ke yende mutu aksanga te chamo kwembo. Moi mukie na mutu so ebe okata suki te me yeba bande ko kontenga ka Herodens mingi. Ba mi bale na mbote. Ah baza de maître. Vous comprenez non vite. Maître oebe okata suki ozo aksanga ba chaka kwembo na chaka kwembo na yeba okata suki mazo kontenga correction na ko komona na pese. Comment ne Freddy Dongo? Maître Freddy Dongo, maître ya Alain Mwaka. Na pese moto na salon G1. Comment ne Freddy Dongo Herodens mingi pe ye ayeba okata suki te à l'époque. Mais ayeba ki marambo ya suki. Ok, merci. Alain Mwaka TV za tango. Na sepeli ndemo yambi biso gentiment suki nanga soki za bizarre bonga mona linga ki ezala bongo ici ça c'est ma maison
je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire dans ma modèle coiffure. Mais est-ce qu'on allait moi quand nini yo koloba ndenge bato bazo dévaloriser coiffure na bino. Nini oko peut-être oko reprocher bango na conseil ni oko prodiguer bango pour na métier na yo. Bato oyo basali basalon ba non coiffeur oyo basali basalon ba obebisa biso mosala bakitango prix bakomisa na bafole ekomi baprix moko dérisoire donc mbongo moko okosisango bokata suki boko kosomba ta bière moko te bokata suki boko kopesa ta mbongo mwana akende otanga pe criminologue de formation tam so baité criminologue de formation diplômé d'état c'est bon criminologue de formation bayoki yo continue papa donc roba de bano coiffeur ba obebisa biso mosala bango wana vaut mieux ba coiffeur wana babima na basalon ekangama baya na basalon oyo eza ya bacoiffeur totonda to ata 20 coiffeur ba client batonda to katsa ba biso bango to katsa la place boko ke ba non coiffeur ba obebisa biso mosala siko nini koloba na ba vrai coiffeur en tout cas ba vrai coiffeur en tout cas to pesa mosala biso valeur mon lelo muto yo katsa salon nga ndeni mais franc kaka mon so le bingo nga pesa nga ndeo chibinga kito likonga na mutema comprendre quoi fait cause la primo dérisoire ni mwana te comprendre donc ba vrai coiffeur to zalra to kanga magara so ko permettre na sous question na tuno question mo est-ce que au monde ante que bato na ba faciliter peuple par rapport à conjoncture au monde yo so télé meni bango et inde là quand le bité que salon comme $100 na tête mo non tout les matins pas majoré quand m'a pris mon quai faut ba ça tellement autant je sens vraiment que pas majoré quand m'a pris mon quai de oleke et ça la na ba prix wana ni ki wana oyo aussi si muta soka ta kadi to te belé azona ndaka tali mbonga bina ngo aki mo monter ma passe comprends ça fait mal ça fait mal ndenge ale moi kalobi les fondateurs l'entrepreneur ya salon Juan ils a juste bana banda na ba OP ya commune mususwa ils a pena côté ya église Sebko. À l'époque, ils allaient dire Bezo, mais comme les lots Sebko, sur Kotikaka, alimentation Michael, direction Don John, à l'époque photographe on a Don John. Otunika Salo Jiwan to Yepa Ebani Otunika Alemwaka, Baroye Bissao, Nabika PC, numéro d'administration, un peu bien organisé, Maga Tatona qui copie sa numéro, Nabika Opé sa paye à Yemongo, mais ma propre sauvé pardon. Ils ont été montés papier beaucoup de les playboy de Paris à Bengi. Oh, tu es le gars de ta pote, on a des carafuna 4. Pardon. On a un peu de comme peut la Congolais. Biso moka to luki sayo, to lobela. Et TV za la katango. Dans un coiffeur au akata batete muki na kada salon na kaza ndandenga. Ouais, to akata muki nga. Je sais na Congolais nyonso akoma bongo et ko sala bien évolution mboka ezaka na ba macroéconomie na ba révolution balobaka pour de la modernité et pour la modernité. Et ça va bon tu comprends. Donc ça faut vraiment ko vivre dans ba concept TV za la katango. Faut te voir la pratique. Nous avons des niveaux dans ça, à la Delaka, les chiffres des niveaux dans Hollandela. Tu retournes un peu dans le Basalaka, ce que ça fait la bombe. TV Zatango, monde de la fin là. Tu as bon été pour la libéla, mais juste pour une émission, le beau dialogue. Ni nous Loba, na moi, na ebi que yo amuta bateau, na moi quelques bateaux. Pour m'en acheter, na des annoncés. Après si merci kaka, na bateau va soutenir qui. Allez moi depuis le début depuis na ko banda otongama c'est ndenge si na pesi merci na bato tout vraiment pour soutenir financièrement spirituellement donc moralement donc na tout en tout cas bato tout na pesi bon merci parce que belé muso na tenga ba komo na bango et ça la na kitote tant que na obosa na mpe wa mususu na pesi bon tout merci de remerciement na ngeza na tout le monde ba Roger Kinkani ba boss Bangata Serge Bampile donc Pichou Bambou Roger Stroff Blaise Yaoui Héritier Josué donc Dan donc va pas faire nangai Serge Nani Jacques Botangazi a par exemple soutenir ngai na poto ba soutenir ngai Give Muchita Rodens Mengi Tina Free d'ici kuna Tucson de Holo Gilles Kapongo na Guilain Kapongo Izedoko Tambo Sanité ba soutenir ngai na couloir na PJ3 c'était là ngai le belé petit na ngai héros maestro c'était là ngai trop donc c'est pas le trop vraiment on a mis na quoi faire na mis na musicien to porter parole tena na ko porter parole en tout ngai na lobi la manière de na yambi lo na ko porter parole en tout
C'est bon, merci. T'es ravi parce que vous allez venir se coacher sur www.botestv.com. Tato Bomoni, à quoi faire Noël, tant elle périodiste à le moment. À l'époque, Monique Moukaz, donc, moi, je n'ai pas oublié de calculer. Nakeka kopesa oyo basala nga Noël tanto elle périodiste nazala ndenge naza stable te pona okoma naza na stable te ata kuna obwa kabino c'est que faut kotindela nga pona okoma stable donc le playboy papi mukonde na bige kala trote na ki oya okatsa pesuki awa pa salojiwa tosta seke libulu Gustave Ndiamame bino tuna Paris Lorenzo Kibanda oditete de Jézali natambola nango pete natambola nango ti namona de atatu na sepeli na tolwa na sepeli Lorenzo Kibanda docteur Kiapoy na Regina na Canada babio oza babi enveloppe pour na jouer koya pour na koma stable on a comme stable parce que na on met ka koma stable et na ke pour que ça sumbote bongo epa ya mama Denise Kumbu na Allemagne. Maman Florence Bandou, la famille de Kier, maman d'honneur et à Botest TV, yo Djala, au Djali pour Djala Kaka. Donc, tous allons ensemble. Oncle Diane monté ma maman Ariette, Naibike, bébé Ordi Matumona, aïe déjà, il y a Général de Fao. On est ensemble donc, bébé qui est aux arts au CP là, la Botest TV, ainsi différent, peut continuer toujours au CP. On peut n'avoir quitté. Gelé na poto tarana oba na ba comme ça Botest TV stable oncle koko yoti lungu na Philadelphia kojo di quiza yo pe na Philadelphia donc jour na okoya state na ibi so eza na ndenge et so bomona nga bomoni ale moi ka bopesa pe toute technique lelo nazalaki na mo chef de libwene oko kamisena nani ana anniversaire basi to oyo bozo sala makambo la mbala mbanza au début na okangabino na image na mambo na réalisation azalaki na sima caméra lelo asimba kipe na Romeo biselenge big manager adopa du fumoko Romeo sala anga boy mais to continue ka on ensemble il y a pas de souci donc quant à moi je vous dis bye restez scotchés c'est www.botestv.com na zone à suivre.